notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Lelo tokutani na kati ya esengo etozalaka na yango na télévision na bino moyambi na biso mokoma lelo ezali bongo papa Didier Pierre Pinimoke ye nde tokozala na ye kasi tokolinga mingi ye moko akoyeba ko se présenter à sa présentation ya ye kasi yambo mai tokopartage to tokokabola na ye tokolobela mai etali drogue ye lokola aza expert makambo wana akolakisa biso sorte ba drogue ezalaka ndenge nini eloko moko papa Pierre topesi yo mbote mbote papa journaliste papa Roland naza na esengo koyamba yo na mwana mama télévision ngape naza na esengo komona yo na sepelaka mingi na baémission na yo merci mingi bongo biso tobandi na yo tokolinga mingi yo moko tolinga mingi invité moko à la présentation na complet. Merci mingi. Ndenge olobi comme nanga Pierre Didier Pinimoke Msemvula. Nazali secrétaire général honoraire de l'administration publique, plus précisément dans le ministère de la Justice. J'ai travaillé dans la police judiciaire des parquets, où j'étais inspecteur général de la police judiciaire des parquets. Nazali expert en matière de drogue et crime organisé. Sauf aux 8 ans, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est crime organisé. Nazali expert en criminalistique appliquée. On pourrait aussi expliquer cela. Et puis, Nazali, ancien président national, il y a comité interministériel de lutte contre la drogue et crime. Alors, nous avons deux ONG. ONG Moko, Tobingango Terra Nova. C'est pour la prise en charge, il y a Banoyo, Bazana Balabala, communément appelé Chege. Nous avons ONG Moussoussou, ACDCA, Action contre la drogue, crime, corruption et les autres antivaleurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs antivaleurs dans notre pays. Il faut combattre cela. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous vaincrons. Merci mingi na banzi tolandi présentation aye yango to sepela ki mingi papa Pierre Pinimoke yemoko asa la présentation na complet. Sans plus tarder tokokota mbala moko na liboke eye tozai kokabola biso na bino ma etali drogue lokwa na baki na ebandeli. Bongo ko pesa biso définition ya drogue. Donc atolobaka drogue mais définition nango papa Pierre. Merci mingi na lingi kosala ma introduction moke. Avant na pesa définition wana. Et puis depuis le monde existe. Batou bazalaki déjà na combat. Oezali na combat wana il faut ba réussir ba développer mboka ba développer milieu na bango. Mais totangi na mikanda na Bible na ba loi ya mukili ba to ba sala ba science maye libéré ba monique na mukilo yo et loko ba bengi drogue, le tabagisme, l'alcoolisme et ça ko boma mboka et koki ko se développer te soki biloko wana ezali combattu te. Alors nangina lo baboye ndengo tuningai na pesa définition ya drogue.
na ko définir d'abord en français. Balobi, la drogue est une substance qui peut être en état naturel ou sous forme synthétique, sous forme chimique. Alors, substance wana, ce qui est côté dans zoto, quand s'entre dans un organisme vivant, ça va attaquer le cerveau central. Ce qui le cerveau est attaqué, automatiquement, ça va changer le comportement de l'individu. Il y a très souvent, tout le monde a montre ce qui amélie, bangi, à comment on se caille moko, l'air moussous publiquement, au moins à bani kusuba. À Bossane qu'on ne peut pas uriner publiquement, il y a l'outrage à la pudeur. Voilà, drogue, ezalinde biloko yo ezakube sa mitu ya batu, ezakube sa santé ya batu, mpe ezakube sa pe milimu ya batu. Parce que ceux qui santé à Mouteza qui t'ont Moulim n'a pas causé la bien. À quoi ressemble la terre? On ne voit pas les fous entrer dans les églises et prier. Non. Voilà en quelques mots. Mais il y a plusieurs façons. Il y a coupé sa définition. Il y a drogue. Il y a belé. Quand vous demandez à un médecin, on peut sa définition, un pharmacien. Mais moi, en tant que policier, n'a pas cette définition. Ils ont connu par l'Organisation mondiale de la santé et reconnu évidemment aussi par l'Interpol, la police internationale. Tokokende tozali kokoba toyeba sikoyo tant tulobi drogue awa epa na biso na RDC tokomona drogue nini na ekolo na biso pe drogue wana tokomona na ekolo na biso nini mpenza drogue nini oyo bakongolais bakinois bazali kokonsome mingi. Merci mingi na mutuna na yo. Ya liboso ce qui totangi na convention des Nations Unies en 1961 komona lisi ya ba drogue oyo ezali reprise là-bas. Okomona mpe na convention ya 1971 des Nations Unies tel que modifié par le protocole de 1972, comme on a les psychotropes. Il y a un petit tableau, il y a la drogue, les stupéfiants, et ainsi de suite. Alors, voilà. Très bien. Yango namboka na bisu, namboka na bisu. Les gens na ba drogue oyo mi balé et baby simboka. Pas drogue nini wana. Drogue ya liboso ezali bangi. Likaya, lititi, ndunda. Yangonde ezali ko déranger mitu ya bana na biso. Actuellement, ceux qui ont des statistiques, ceux qui au côté par exemple 3 avenues, 2 avenues, il faut mumena bangi azarawana ou bien il y a tegaka azarawana. C'est vrai. Ceux qui totiki bangi, tokena alcoolisme, l'alcool. L'alcool est une drogue. Ce qui est les statistiques, chaque avenue, vous avez un preneur de l'alcool. Même pas c'est comme une na alcool wana, basé ce qu'on appelle le produit toxique. Le produit toxique, le quoi l'otoko. L'otoko est un produit toxique. Ozui a gagné, ozui ba whisky mususu, otobin soupe na tolo. L'otoko masanga biso ba kokote boya magate. Ezeko bébé sanden zoto. Na yebite ce que c'est au moni. Ozui l'otoko bois qui a na pelouse, passe pas l'homme, na pelouse. En tout cas, et si les cas qui dans les médias, alors imaginez-vous, et là on est côté dans zoto ya mutu. Moutarosuka wapi. Bon, il faut faire attention parce que Balobi, quand il y a abus, même les gens ils allaient bien, quand il y a abus, et commis mabé. Alors, donc, il y a
l'alcool, il y a le chanvre, le cannabis, le terme technique, le cannabis, le chanvre indien, et puis nous avons les produits toxiques. Ça fait un scandale dans le cannabis. Même dans les bars. Je crois que je pourrais vous dire la loi qui interdit le produit toxique. Parce que les gens croient que Mobego wana ezalité. Natanga yango. Oye le to kumela genete, kumela lotokote. Ordonnance numéro 73/009 du 9 janvier 1973 relative aux mesures restrictives sur la prohibition de l'importation, introduction et la circulation en République démocratique du Congo de certains produits jugés dangereux pour la santé. Jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs. Ou portant atteinte aux bonnes mœurs. Or que mon toussaint a mis le toko, a comme il obéla, que soit na balabala, que mon habitumba, à côté Mutumbili, à Zaro Seganaye, à Zaro Mwanango plaisir. Donc cette loi n'a jamais été abolie. Il faut qu'on la mette en pratique. Mpo bato yo, bazaro mela lotoko, batika. Bato bazana bilangwa ya masanga, batika yango. Wana, ezali ba drogue oyo, ezali vraiment consommé na mboka na miso. Mais, tozali na ce qu'on appelle drogue exotique. Yango ne na cadre commerce, bazako sana mbongo mingi nango. Ezako boma bato, mais bazako teka yango mingi. Tokanisi cocaïne, tokanisi héroïne. Wanande ezako buta bamboka mususu, ezako kota awa. Ekota ka ndengeni. Voilà, voilà. Ekota ka ndengeni. Mais il faut voir les frontières. Nous sommes le seul pays au monde qui a 9 autres pays frontaliers. 9 frontières. Alors, ce qui est frontière, les bien gardées, et que ça la passe. Ça, hein? Les frontières doivent bien garder. Partout, hein? Mais il vient une conséquence, mon sous bako garder yango tout bien. Bato wana bazako garder yango. Morana bango ezaini. Mon président a créé agence et a lutté contre la corruption. Si ces gens-là sont corruptibles, et que les ganango, papa nazana moi 10 kilos nangao. Il y a cocaïne et les cas. Il y a 20 000 euros. Et les kina kimia. Et les kina kimia na boboto. Alors, surtout, si le corrupteur, il y a plus de corruption, a contacté déjà le chef, c'est fini. Yossi Barten, on sait le remonter. Donc, il faut. Corruption, ils ont régné pour. Il y a une facilité. Il faut faciliter. Entraîner en go. C'est pourquoi il faut que ces gens-là soient moralisés. Donc, si c'est là que pas mon conduit. Mon conduit, ça, j'ai 20 000 naïettes. Ça passe. Ça passe. Donc, il faut que les gens qui travaillent dans les frontières soient incorruptibles. Basé na morale et malamu. Et puis, frontières, elles sont bien gardées. Je donne un exemple bizarre. Actuellement, à travers la ville de Kinshasa, ozako mwana ba whisky na milenga mike ezako wuta Angola. Pourquoi en Angola bazako consommer en wote, bazako fabriquer en ba consommer pas na biso. Liboso na opeto monya onere to kita balabala munene. Ce n'est pas possible. Mais yo zawana. Ce n'est pas possible. Mais je n'ai plus ce pouvoir là de réprimer. Je n'ai plus ce pouvoir de réprimer. Maintenant, j'ai seulement le pouvoir de sensibiliser, de faire la prévention. Mais il y a des gens qui sont compétents pour réprimer cela, pas ça violer la loi. Voilà, drogue mi balewana, cocaïne na héroïne, ndengue et zaro kote panabissor. Comment voulez-vous aux moins un magasin moqué na kati 10 personnes? Biloko bazaro teka, to monango clarté. Mais entre-temps, ils ont construit des flats, ils ont construit des hôtels, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En dehors de ça,
tozali na badrogue mike oyo bato bayebi te bamonaka yango kaka lokola parce qu'ils sont habitués na yango, mais il y a des drogues mosusu bato bamelaka yango parce que ça vous donne la force, vous devenez agressif. Mosusu comme le diazepam que tout le monde connaît, ce qu'on appelle Valium, omeli yango mpe olali na yo obosani mokili bakoko yiba biloko yonso yo tiki na ndako na yo. Donc voilà, c'est pourquoi je dis voilà, pamba. C'est pourquoi j'ai toujours dit que il faut te faire attention. C'est vrai, la drogue détruit, surtout quand il y a abus. Notre exemple, moi, bizarre. Tumbako. Bato mingi bazako signifier tumbako. Signifier, c'est-à-dire que benango na zolo. Ils ont un traitement mon corps. Un faux traitement. Une fois, ça va. Est-ce que c'est au Kenya hôpital monganga lobby mpasi na yo wana sinizite na yo meraka tumbako? Je voudrais connaître ce médecin. Dans le bac, il y a des choses qui peuvent être dans l'hôpital, donc il y a des drogues, des produits auto, mais la oui, ça c'est la drogue, on appelle ça drogue licite. Okay. Hein? Mais drogue illicite, jamais médecin a coma que voilà. Ce qui est tumbako chaque jour, Luka Motoyo Mokoroyo Kokufa, abanda s'occuper na zolo na yo po tumbako yonso wana evanaki na cerveau e bana kubima na zolo. Mokolola lipongi. So za moto ya solo te. Okokate bakokime bemena yo. C'est vrai. On peut prendre ça une fois, ça peut traiter, c'est vrai. Mais quand ça devient une habitude, c'est-à-dire quand l'homme devient dépendant de ces produits-là, il devient esclave. On ne peut pas être dépendant. On ne peut pas être dépendant, les gens ne comprennent pas. C'est comme on peut être aussi esclave. Il y a comme la likaya, dans le bagage cigarette, pas bangi. Moutaouya à 3 h du matin, ce qui a mêlé les kayates à cola la thé. Moutaouya beta makolo. Azali par exemple na yolo akite na rond-point ngaba za urwa kalika ma traité en cours de route bako attaquer ye babandi mais ake kukufa kaka pour amela likaya il devient dépendant, il devient toxicomane, il peut plus s'en passer. Ce qui a mêlé en côté à relalate on est comme beaucoup note na banzo bimisi ba conséquences nango mais au la lokwa na bakyo ke lokwa mo lakisi tokepe na tableau bandi ko lakisa si matrozonga trokoba. Ça va na tozali na tableau ya corps du fumeur. OK. Toko kene pembeni. C'est bon. Total à yango. Le corps du fumeur. C'est bon. Tozali awa baza ko présenter biso. Le corps ah Rolanda mingi te to kenali français wa. Yo frère. Oh anglais. Ah il kabote to la la français. Alors, le corps du fumeur, selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme provoque un décès toutes les 8 secondes et demie. Vous comprenez ça, c'est grave. Hein? Je voudrais reprendre ça. Le tabagisme provoque un décès toutes les 6 secondes et demie. Les chercheurs estiment que ceux qui commencent à fumer à l'adolescence, c'est le cas le plus de 70% de fumeurs et qui continuent pendant 20 ans ou plus ont une expérience de vie réduite de 20 à 25 ans. C'est grave, hein? Donc, bateau, Meralika, Bayoka. 6 secondes et demie, il y a un décès à travers le monde. Ce autant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moutakufi. Akufi, suite d'année, Nabokonoya, Dikaya. Alors, le corps physique, tout le monde est allé, na moi, c'est na mobile.
ezala mwasi ezala mobali soki omelaka yango komona ndenge wana okokoma boye tozwa nano maladie du cœur. Oh, maladie du cœur oya motema na maladie ya motema tozali na biloko ebele na kati wana et surtout oyo babengi cancer. Cancer oza komona nzoto ya ndeko oyo ndeko mwasi to ndeko mobali nzoto ebebi okoza na cancer de bouche tana monoko na ye ndenge eza okoza na cancer de gorge tala na gorge na ye okoza na cancer de sein tala okoza na cancer de œsophage donc okoza na cancer de sang. Voilà. parmi ba éléments oyo ya mabe eza koboma nzoto ya moto. Et puis soki bonito mona soki awa boye na makiki. Ah oui, il y a aussi la perte de cheveux pour ceux qui consomment de la drogue. Au moins mon ton ça j'ai dit bandi nzambe ya sale ndenge wana. Donc ça dépend ya anticorps na yo. Anticorps na yo. Yango ne faut pas faire la comparaison. La comparaison n'est pas raison. Ndeko moka lobi nanga papa na yaza ki o la cigarette mais ye akomaki na 95 ans ayo kokufa. Pona nini akufi no kite. Na le te ba anticorps na yaza papa na yote. C'est différent. Pourquoi ça dépend pas ya drogue ou toi voilà. Qui ko consommer. Très bien. Alors, pourquoi papa Moussous a couché à 50 ans Moussous a 90 ans Moussous, moi, là, Moussous 30 ans. Mais parce que mon anticorps. Et le problème pesant, il y a côté, il y a sexe, il y a moi, si tu es mobile. Na yebisi yo, papa motoyo a mis la cigarette. Motoyo a mis la masanga. Motoyo a mis la lotoko. À cause d'un problème, il y a des sperme et puis problème il y a pour provoquer divorce. Parce que tant qu'il y a un quit, au lali, madame a monné 8 mois, 9 mois. Non? Mais on ne peut pas dire la vérité. Mais à cause de la cigarette, et BBC ma camionneuse. Donc, il y a l'impuissance sexuelle qui est provoquée par la consommation de choses, qui est provoquée par la personne qui exagère, qui fume la cigarette à tout moment. Que ce soit la cigarette, que ce soit la cigare, que ce soit le tobacco, tout ça c'est ensemble, même conséquence. Bana mama télévision tu es bisaki bino na kati ya télévision to kozwa ba leçon to komona makambo ebele. Papa Pierre, tant to moni tableau oyo ela kisi biloko mutu wana za ko consommer memi ye boye. Bongo to sepela to ke na deuxième tableau kuna to tasko biloko wana nde mutu et memi moto na nzoto yo boye. Très bien. Nous allons voir ce qu'on appelle les stupéfiants. Les stupéfiants sont repris dans la Convention des Nations Unies de 1961. Notre pays a déjà signé et ratifié cette convention-là. Alors, les stupéfiants, on a moins Tobana, Tobana Bangi. Wapi bangi wana zana no mobeso. Ah, zana no mobeso. Baba on a mépé le col épinard et bâti na moi mbisi boy. Voilà. Ah wande et kaoki ba comme herbe de cannabis. OK. Dit ah alors ce qui au kiti awa vous avez le GHB artisanal. Donc les abattements momoko bon bah mais là on va comprendre va comprendre alors awa boyo na lobaki héroïne on les a salamaka na mbongo ebele 1 gramme 35 kg. C'est vrai. 1 gramme 35 kg. Donc les alliés drogue moko il faut réprimer ça fortement. Alors toye awa tota la cocaïne cocaïne ninga ngwesa. Donc les aba drogue
exotique oyo eza kopesa mbongo héroïne cocaïne yango nde ezali pour commercialiser. Alors ici datura datura ezali drogue moko omona kola fleur mais drogue oyo ezali titi na yango ezala poso na yango ezala branche na yango ezala racine na yango soki otie yango na mai omeli kuite moko ya somo tu peux dormir 2 jours oza kolamuka te bale moto akufi datura et puis babenga yango 36 oiseaux. C'est vrai. 36 oiseaux bayiba yango mingi na nkoma 36 oiseaux po aza na valeur ozo likiti na ye ozo ya misisa na ye. Voilà oyo tokozwa yango na presque na RDC ezali na Angola ezali dans certains pays où Zambie ezali yango epusaka boye datura 36 oiseaux. Matiti Nzamba Sala. On appelle ça aussi chemin de la mort. Matiti Nzamba Sala. Ah, Matiti Nzamba Sala. Chemin de la mort. Alors, tozali awa omona oyo eza mafuta ya bangi huile cannabis. C'est vrai. Ata ya mafuta pe moto apakoli na. Ah, voilà. Oyo nde résine de cannabis ezali mbuma wana ndenge basali yango epesi forme wana. Donc il y a plusieurs. Tout le monde côté monsieur tout le monde a seringue wana na comprendre malamu te. Bon. Très bien, c'est une bonne question. Comment on a seringue wana? Il y a de ces drogues où il faut s'injecter. Le cocaïne wana héroïne. OK. Au coup signifier yango benazo, nazolo, monte à beli à langue, au fumer yango, mais vous pouvez vous injecter. Injection wana nde kotra mbala moko wana tambo na makila mbala moko aza la vitesse voilà c'est pourquoi la désintoxication d'un toxicomane demande beaucoup d'argent. Bankisi bakopesa yo pour bika eza bankisi moko extrêmement cher. Donc tout ce que vous voyez ici badessin yonso yo ezali les stupéfiants. O munganga mutu asali yango mosusu eyaka sous forme ya comprimé yango oza komona ba comprimer monsieur sur yango et peso méchant okay. méchant et c'est côté peur oui c'est côté comment voulez-vous yo au moins soldat azako yana mondoki soldat azana tenu azako yana mondoki yo sur meli yango tu deviens agressif olingo kanga soldat na mondoki obanga te tenu ya pamba ya la police tenu pamba ya soldat e bangisaka muntu mais yo malgré tenu na ina mondoki lokolo meli yango ale olingo kangai yango to lobi na France il n'y a pas de crime sans drogue, il n'y a pas de drogue sans crime, ça part toujours ensemble et la drogue a beaucoup de ramifications. Quand nous parlons de la drogue, il faut voir dans la drogue il y a le trafic illicite, il y a la migration clandestine, il y a le blanchiment de capitaux, il y a la corruption, il y a le financement du terrorisme, il y a le trafic des enfants et des femmes. Donc ça fait au moins 12 protocoles où il y a sa ramification, il y a ma drogue. C'est comme ça que, avec la Convention des Nations Unies de l'an 2000, on appelle ça la Convention de la criminalité transnationale organisée. C'est-à-dire on peut organiser, on peut s'arranger pour faire le trafic dans d'autres pays. Hein? Vous savez qu'avec la science et tout cela, avec ces histoires-là, avec ces 12 protocoles d'accord-là. Donc, il n'y a pas de crime sans drogue, il n'y a pas de drogue sans crime. Ça part toujours ensemble. C'est pourquoi je dis, si nous ne combattons pas sérieusement, ce que tu lingui peut combattre drogue, nous n'allons jamais parler de la sécurité. Bakeseni, batableau, bakeseni, to bazaka la bango moko. Bon, awa, ici, le type de drogue placé sous contrôle international. Drogue, c'est l'ensemble de stupéfiants et psychotropes. Ok. Monsieur, c'est déjà sous forme chimique, monsieur, c'est sous forme naturelle. Au moins, c'est le cocaïne, au moins,
bati nzete wana au moins cannabis ya wuti yao ye awuti wana ayete na se awo au moins cannabis bangi ndenge ya zaraka so au moins nzete wana ba fleur kitoko keba ezali bangi à cause de mukala ko ba bilanga penza ya mona ezali. Mais il faut que nous... Dans d'autres pays, on a donné l'argent, on appelle ça substitution. C'est-à-dire, yo sali elanga ya banque. Zambongo yo. Biso to brûler elanga yo, kino ko la maïs, bien manioc, zambongo. Mais elanga na yo to détruire. On a déjà fait ça avec d'autres pays d'Afrique. On appelle ça substitution. Donc, si quelqu'un qui est responsable fait le rapport, il parle au ministre des Affaires étrangères ou de la Justice, il y a un moyen d'obtenir, on fait la substitution. Or, dans notre pays, c'est à travers toutes les provinces qu'on est en train de planter ces cannabis-là, ces bangues-là, ces chanvres. Et puis, malheureusement pour nous, ici, même si vous ne plantez pas les chanvres-là, poussent en état sauvage. Donc c'est un grand travail qui demande beaucoup de moyens. Parce que combattre la drogue, c'est le moyen financier et les moyens humains. Former les gens, avoir l'argent, vous allez réussir. Si vous ne formez pas les gens, comment ils vont combattre? Vous voyez actuellement, tout le monde prend le toco, on trouve ça normal. Ça c'est grave. Alors que la loi existe. Te permettre yo fan dans la banzi balandi ya mwana mama télé balandi penza kitoko mingi ba explication tableau ezalaki wana tozalaki na malongi ya tokobe yango malongi penza émission leo na moni eza la chaleur pe eza mingi ba intellect pas car ba intellectuel mais tout le monde au sangisi bango penza mais tant tozo boya to ba ko interdire ba drogue wala mais eza nango kaka c'est-à-dire ceux qui sont responsables, ceux qui sont compétents pour nous combattre, il faut passer à mon salanango. Pour très souvent, tout le monde a dit que ça mon salamabé, basé pour attaquer mon konzamboka. Oh moni, mais yo zaro salanini. Chacun là où il est, il doit faire son travail. Salam salanayo. Vous êtes compétent pour réprimer, pour que kangamuto. Moutazo mais la banque. Yo c'est l'agent de l'ordre. Mozaro Kama. Oh, or que c'est de votre compétence, vous devez arrêter ce type-là qui est en train de consommer. Donc il faut que chacun fasse son travail en âme et conscience. Il faut que conscience à moto et ça la moussala. Et ça là, tout ça la moussala intérêt. Ah, on va me donner quelque chose, ça va. Si on ne me donne pas, ça ne va pas. Non, non. Là, le pays ne peut pas marcher. Il faut être conscient. Conscience nabiso et zonga. Au moins, il y a des conséquences sur la drogue. Au moins, il n'importe qui, il peut se respect. À la télévision, c'est-à-dire qu'il avait déjà pris quelque chose. Parce que les gens vont s'étonner. Oh, on ne peut pas venir à la télévision pour l'injurier. Parce que l'injure est une infraction. Grand mais comme on dit état de droit, mais on peut vous poursuivre avec le cas de flagrance. Pendant que vous avez cette émission, vous finissez ici, vous avez quitté Bazio, mais c'est ça la confusion. L'état de droit, c'est quoi? C'est là où on applique la loi. Hein? La loi existe, c'est ça l'état de droit. L'état de droit ne signifie pas le désordre. Hein? Nous sommes pendant l'état de droit. Et puis, on sait la critique, il y a corriger mon tout et l'autre mon côté. Et puis, non, ça on doit cesser. Parce que ça prouve déjà que ce type, avant d'aller à la télévision, assez à Benaki Banginaye, assez à Meraki. Il est déjà comme ça. Non. Papa Pierre Didier Pinimont, est-ce que la stratégie ni la moyen ni pour mettre fin à Macambonios? Bon, ce sont les mêmes stratégies à travers le monde. Attends, aux États-Unis, attends, en France, en Belgique, partout, ce sont les mêmes stratégies. Il y a les Bosso. La prévention, la campagne de sensibilisation,
de conférence. Voilà. Yango oyo tokosala sika napesi bakonzi nyonso ya radio eliki ya merci mingi en commençant par son éminence. Napesi bino bajournaliste mpe oyo bokanisi émission merci mingi. Ça c'est très important parce que ce que dans la Bible, le mon peuple meurt faute de connaissance. Mais peut-être baza ko mela dikango ba yeba kantinade. Mais ce qui a mon corps du fumeur, a mon ndenge mutu aza ko kufa mpona eloko wana akotika. Aza ko sana par ignorance. Yango wana ya liboso, il faut to saka ba émission ebele, to sensibiliser bato, il faut to saraka ba conférence et débat. Hein? On organise une conférence, on discute et puis les gens parlent. Deuxième chose, puisqu'il y a des lois au niveau international, au niveau national, nous avons des lois qui répriment la drogue. Mais il faut que les services répressifs, Bato Bakangaka, la police nationale congolaise, la police judiciaire de parquet, la police de l'auditorat, DGM, ANER, tous ces services-là, il ne faut pas qu'un bateau bazar. Oki Mikolo Chikata. Oki Kombo Chikata. Oui, mais c'est grave. Oui, bien. C'est drogue. Chikata Zomelama. Ezali drogue. Non. D'abord, on doit interdire ça. Non, il faut pas interdire parce que est-ce que tu as un bongo ou bien tu as un milima bateau? Alors dans ce cas, alors là ça ne va pas. Là ça ne va pas. C'est un stimulant. On doit saisir tout cela. Oui, ça précipite la mort des gens. C'est de la drogue, qu'on le veuille ou pas. Bakanga yango. Pourquoi bango batoaza ko sala bango moko ba melaka yango te batena we panamis? C'est de la drogue. Dans Afrique, Congo za fulo. S'il vous plaît. Afrique to Congo za fulo bango basali kuna batini. Mpo biso banyamate, biso za banyama wana bakufa. Ba mela yango te. Papa bien que balobi awana RDC, c'est tout na Kinshasa, drogue ezo mela madiambe mela makole quand même na Jamaïque. Na yebisi yo ndeko nangai. Tozali na problème. Problème est dans le temps, on disait que la RDC était un peu de transit. Au y a drogue na yo, au leke na yango. Et pas na biso. Mais c'est là où est comme un pays où l'on vend de la drogue au vu aussi de tout le monde. Pourquoi d'abord, les gens savent que son allégué, na drogue na Congo, suiba kanginga, penezana o makasite. L'essentiel na Zimbabwe nanga na sala 2 mois 3 mois na biminanga. Pardon, exemple l'ordonnance je vais vous lire ça. L'ordonnance législative du 22 janvier 1903 approuvée par le décret du 10 mars 1917. La peine va de 15 jours à 1 an. Donc, Makangiyo parti à 15 jours. International national. Au niveau national, pour la 1903. Voilà. Et jusqu'à présent. Et par contre, pourtant, nous avons déjà signé des conventions au niveau international. Normalement, on devrait actualiser. Yango mutomo na atana kenanga 15 jours na zilar nangai. Et après une année penesili na bimi. Donc il faut d'abord aussi actualiser la loi, qu'on soit très sévère. Effectivement, vous avez raison. La drogue maintenant se vend ici dans notre pays. Tout le monde vend de la drogue. Tout le monde. Et ce n'est pas normal. Pierre, c'est quoi au lobby, au PC? Dans la prévention, répression, il y a aussi le système de désintoxication. Troisième stratégie. Parce que chez nous, le cannabis amène l'individu à devenir fou. Mais dans d'autres pays, ceux qui ont mêlé au langue kaka, au larinayo, te kuite ici, au lamuki. Mais biso comment? C'est parce que nous sommes dans un pays où le climat est tropical. Donc le climat na biso,
eza ko renforcer kuiti ya biloko wana. Donc bele to comment loba wana mingi banque. Akomi fujo. Tout mingi chaque fois de sa conférence non, on a libéralisé le chanvre en Hollande, pourquoi pas ici? C'est la même climat. Oui, biso ezako même monto akoma monto ali boma. To sala libéré nango penza. Alors dernier prise en charge monto ali boma wana. So bo traité ya comme là. Ba pesa kama musala te. So musala ezalité. Ba tout normal ko to bala musala te bon yende ba ko pia musala. C'est ça. So ni nyozo beta ya Congo boy. Ozana Congo te papa. Non, c'est une de causes. Une de causes oyo. Ezako sala un peu bato amela banque le chômage. Mais il faut pas mais ça les a ébélés. Ça les a ébélés. Il y a un moment où tu as la cause, on a toujours condamné, tu connais mes causes et autres tinda ba. Ba cause les alliés ébélés, oh yo zao mona bato baro melaka bangi chômage. Na mona moi sipé. Chômage. Na mona moi sipé. Bangonde ba spécialiste. Bana basi. Hôtel moi si qui toko. Oya ko sali bala. Mais mon mela bangi. Oh mawa. Mon mela bangi o leli. Les Camonini oyo mais aza komela banki bomo ina bango esandengene vie raccourci ba omona ndoki courte vie ba omona ndoki mais ndoki azalite ndoki ye moko ndoki ye moko mwana olala libanda ba bengana ya zola libanda sikoyo awose detanga nani ezali passé yango il faut l'état sana makasi a trouvé mon salaire na yango yo sangisa ki osali wa Niger ya ko récupérer bana wa voilà pe osali wa Niger muso ya sensibilisation de sala très bien oyebi donc tala ki yango déjà muso ozala mbongo belé ba financement ezalité ezende motema boboto l'état futa ka mbongo belé rien ezalité nzako de brouiller kaka so yo ko sali sanga osali singai so ba topia motema malamu oyo bazako lana makambo yo ba ko sali sabiso ba yo sali sabiso papa soko ozali na bana il faut linga bana yonso olinga kako yo botite donc epesaka mawa nzambe apesi yo mwana bato yonso bazwaka bana te yo zwi bana okebwaka bango na balabala vraiment ata motema mabe yango na bato oyo bapesi biso mpasi ekoma kaka mwana so aza moto makasi ndoki mwana ake na balabala oka mwana aza na ndoki te papa Pierre Pinimoke makamma solo bia to bandi ko shite tongi to iba banda yo osali balito boye bitumba nini yo longi nango ya donc teka lokola mai na mukongo ali bata bitumba ni obundi po ekomi partout a ozolo baboye ba numéro 1 les kakak ngai na ebisio 22 heures les kakara na poste à police mona ba conteneur yo moko umituna awa mombunda jekamine za solo eza wana bango moko ba bato liboso ko kangate bon biso tozaki ko sala na oyo ba bengi comité interministériel de lutte contre la drogue et crime organisé. Tant on a na pouvoir. Tant on a na pouvoir. Comité interministériel, c'est comme Nena Tangiao. Vous avez l'auditorat militaire. Vous avez la police nationale, vous avez la police judiciaire, vous avez la NER, vous avez tous ces services répressifs. On avait même la présidence avec nous. Au moment où il y a le namela, policier zakomela kubanga, on te auditorat zane. On te auditorat namela on se contrôle. Alors le service était très efficace. C'est vrai. Maintenant qu'on a laissé service à une simple direction, une simple direction qu'on appelle direction de stupéfiants, ils ne vont jamais réussir. Aussi longtemps qu'on ne veut pas réhabiliter le comité, continuer avec une simple direction, de République démocratique du Congo, direction est dirigée en Angleterre. Vous êtes d'accord que les policiers, les services sont tangi baby qui ska boy bateka ke l'opération pesa moko opération ba bibo kemba. Pas seulement les policiers, mais je dis ceux qui sont compétents de réprimer. OK. Oh il n'a outil kotanga. Ceux qui sont compétents de réprimer ne le font pas. Parce que nous ne le faisons pas. Les gens préfèrent l'argent maintenant. Mais l'argent de gona za okufa. Yo ni ka mbongo. Donc il faut que les gens se réveillent. Bateau, Balamuka, que les gens se réveillent. Mais l'État voit qui s'abîme pour l'année. Bon, l'État, pourquoi? Vous connaissez le pays, non? Oui. Moi, j'ai réprimé. Et pour décourager ces gens-là, l'État des droits. Nazako Lagisabango na télévision. Oh. Nazako Lagisabango na umoni. Et puis, on a parquet.
makambo yo yo okangisi pe bato ebele ozali kotala motu to aza na pete boye oyo aza boye na ntango na yo. L'infraction reste l'infraction. On ne dit pas si vous êtes vous avez tel grade, on ne peut pas vous arrêter. Non. Peut-être juridiction on est banda biblia yesu abaki ke bakonzi wana banganga nzambe minene basimbaka te na mosani te bon yo tinda mokonzi yo kende koyebisa ke aza na kati oyo bakonzi wana baza mayele te yo kaza mokonzi ye moko osabela wana otina intermédiaire biso tokokanga intermédiaire wana toyeba ndenge ntango mokonzi akoya kosala intervention ebe mwana wana azaka ndeko na ngai bomekenani kotrouve solution toyebi oyo keba sope de mona za ko déranger mingi to luka photo na to tio na Interpol to le voilà un homme qui dirige qui dérange le pays dans le trafic de drogue. On dit que ba drogueur nyonso ba na monde ba Hollanda yo ba d'accord na yo te ba monde ko yeko pesa bango mo kaka moko boy. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que d'accord on a engagé. Parce que mon tas la kamabe à moi la kamabe. Yo mon mutu au quand il y a un flagrant délit. Mbongo zala mabo. Papa utu yibalu non. Ngana utu yibate mbongo na mona kakawa. Donc celui qui commet l'infraction ne peut pas dire que moi j'ai commis l'infraction. On peut qu'il soit imbécile. Mais toute personne en infraction n'accepte pas. Mais quitte na yo motoza ko interroger au prouver que azan na kati infraction. Donc bato bazako landa biso. Na yo ko yo ba melaka. Ba mona vieux wana. Asale na sale mena tika na te. La loi existe. Ba longola ba loi yonso alors bato so ba na komela. C'est le désordre. Mais aussi longtemps que la loi existe. O c'est le sumu moko lisumu opekisi biso na komela ngala mela mwa bière na ngai ozo pekisa o loko nyonso alcool mwa whisky na nga noki mwa posa boye papa Pierre wana eza lisumu munene na lobby abus. Si votre organisme supporte une bière so komela za mabe très bien parce que dans la bière il y a le maïs, il y a le malt, il y a l'eau blanc, ça donne les vitamines. Mais si votre organisme ne supporte pas 4 bières, on met en année. Bon, tant qu'on met et puis si ce qu'on appelle effet hallucinogène. Tata mo bien ko souba na bala ba ozo ko iba du susu. O bano ko ba bêtise. Wana yembi penze mbo ba soda ina ba ngona me na mboko nanga. Mboko na yonte e bomi pe yo. Mais poni ba to bosa na banda côté, so to langwa ta moto ayembi afingi, ayebika ka dress na ye. Wana volonté ya Nzambe. Nzambe aza malamu. C'est vrai. Parce que même si vous êtes dans le péché, Nzambe rebatela yo. Il est tellement bon que okoyi ate au côté nandako. Tongo etano kumotona na yaki awandengini. Mais Nzambe amemaki yo. Nzambe amemaki yo yango wana okomi. Bana mama télévision na bandi lelo eza moko ya esengo maetolobi ya drogue elongo na papa Pierre Didier Pinimoke ye azo ko vulgariser biso aza ko lakisa biso maye etali ba drogue. Papa Pierre tokomi asuka yoza abonné na mwana mama télévision na banzo landi ba émission ebele mituna miso totuna kiyote biso pewa soko landi bandeko na yo eza banganga Nzambe musu balekaki abo tosimbaka motema soki kosimba motema na yo oza serein ya oyo nyonso uti koloba pe maye totuni yo te liteya nini okoki kopesa mpo na oyoka mawa na omona ete oza mpe na mawa mokolo kokende oyebi te kotika mboka na yo ndenge nini nyonso wana eza kati na yo obimisa yango papa Pierre. Merci mingi ya solo natie loboko na motema naza kobonela Nzambe achange mitema ya bana na biso oyo baza komela biloko eza kobebisa nzoto oyebi biloko oyo ebebisaka kaka nzoto te ebebisaka mpe molimo moto aliboma akotaka na ndako Nzambe te asambelaka te bachange l'avenir de demain mpona bango biso osali temps na biso mais oyo ezali temps na bango soko babongisi mboka te bakozala toujours na mpasi te mokolo yo ezala kozonga mboka nini yo omoni 7 heures moto alangwe masanga yo omoni yango na mboka nini batika komela masanga la journée et je me rappelle il y a une ordonnance de maréchal Mobutu interdisant de prendre la bière pendant la journée.
gouverneur à Samakasi, mesure yazi. Ba fongola bar kaka na 16h. Oya fongoli bar ya avant 16h, entre 6h et 16h. Bakanga bango. On a le pouvoir. Pourquoi on ne peut pas mettre en action ce pouvoir-là? C'est ça qui me surprend. Yo a un pouvoir à kanga moto. Moto on a une infraction. Yo za kotala na miso. Ah mboka ngo baby maintenant na baby mboka yo. Parce que vous ne faites pas votre travail. Na sengi na ba jeune. Batiga makamoya lotoko. Batiga makamoya bangi. Ezanantina te. Quand est-ce qu'ils vont réfléchir pour notre pays? Ntango yo zali ivre. Oko kanisa mboka na yo quand? Voilà. Mo yo na zanango. Pena ningi mutuyons. Ozala pasteur. Ozala sango. Ozala journaliste lokola yo. Biso yonso. Tozali sanga. To combattre. Kindoki wana unamenga yango kindoki oye bebisi bana na biso eza bana basi eza mpe bana mibali. Merci papa Pierre Didier Pinimoke no baso bayibolandi yango bosepe na mate ya mai to bomba yango pe bino bayibokolanda yango numéro na biso ya téléphone ezali wana ezo circuler na écran soki ba conseil ezali soki boni bo encourager biso poto koba to bo sepeli prochainement to benge susu papa Pierre Pinimoke to sala yango na kombo ya bino bana mama télévision liloba moko o papa Pierre alobi to benga na kindoki o ya bengi yango kindoki na kati ya bana na biso. Merci na bino, merci na bayiban so bozaki branché bolandi biso, merci na libota ya papa Pierre bayandi biso na esengo toyaki lokwa balobaka esika bayambi bino malamu botika mapamboli lipamboli ya mokonzi wa biso Yesu Kristo toliki ete ezali kotika na kati ya liboteye. Papa Pierre, prochainement soki tobongisi manaka to besoin ezali okoyeba ko servir to kopesa malongi opesi ya kitoko moko malelo. Merci papa journaliste, merci beaucoup. Toza fier na yo, tozaki fier na yo, tosali nyonso po tozole onzamba kokisi mwango na ye. Merci na ndeko ya biso asimbi etando tobengaka 16 mm frère Serge, merci pour na bilili kitoko tokomona ngai na bino mikolo za ekoya. Ciao. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage